balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafideto. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Papa! Nina! Agent JB Service. Colina Bino et Komani Banabiso. Y'a vu, on a entendu ça combien de fois d'agence? Il y a beaucoup de quoi? Nazeraka. Colio, on a Nazeraka pas Naeza. A Koufa Batin de la Nebe. Awa Batotembe Basili. JB Service Yangoyo José Baïda. Ayabisaki yo awa ezate batindi o ezomona na te. Awa soki batindi bozwi Colina Bino mbala moko. Papa, balali boso yango tozo kolia moto bana mona kenda. En tout cas, JB Service José Baïla. Tango bébé calé, ayembaka bapesanga kombo ma passe. Pona mona ka passe, bapesanga kombo Baïla. On a eu la cabatou, biloko na bango. Ata na raison. Biloko ekomi. On a Paris. Bazalaka na mingi ya kotinda. Mais on a JB Service. À côté de bango na Paris. Je sais pas là. À côté de Paris. Mesdames, Messieurs, peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Code 9. Comme vous le savez très bien, nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la RDC. Dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission Code 9, nous recevons un homme de Dieu avec qui nous allons entretenir pendant une bonne demi-heure. On commencera d'abord par un témoignage des raisons pour lesquelles il s'est retrouvé aujourd'hui serviteur de Dieu. Tout un peu partager avec le seul but d'édifier le peuple de Dieu à travers le monde entier. Parce que Nazara n'a pas de questions, ils n'ont pas de réponse à ça. Grand merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde de site Nabiso Congo, pour moi dirigé par M. Rafinguendo depuis les États-Unis, à qui j'ai dit bien de bonnes choses Nayo, na Madame Penafoye Mobimba. Grand merci également à celui qui est derrière la caméra, Cédric Bakaman, professeur des élèves, encadreur, il y a l'autre là. Merci Nayo et bonne guérison à mon vieux Anto Mokonzi, à Dorian Fiezaji, 3 parents à Brian en Italie. Merci Nayo et bon continuer qu'aux Zalrana Bisson la prière, na ba fermissement la bénédiction la biso bien. Grand merci Nabino, laissez-moi vous dire à tout de suite. Dieu donné Fondu. D'abord, Motenayo, mère veut, ça fait un bon moment, tout le monde a été le long d'Ambapé Sebiso, Maka, c'est une soufflette au Koutani en 2018. Boni Yomoko, Boni Moussala Nanzambi. Oui, merci, papa journaliste et papa Jojo. Zamba Pambolayo, mère veut na Yomoko, P, à Sepeli Kokutana en 2018. Zambo Yazaki na Biso. Na 2017 oyo asali biso bolamu ya komona na 2018 et na pesi mbote na bana nzambe nyonso ba oyo bazolanda biso na kate mission et na souhaiter bango ba meilleur vœu année kitoko année à témoignage année malamu pona ba oyo nzambe. Merci beaucoup, Moton Nzambe Dieu donné Fundu. Mandek Baota la biso à travers le monde, c'est-à-dire dans notre mission Toyamaka.
bateau de tous bords, c'est-à-dire on reçoit des hommes de Dieu, on reçoit des spiritualistes, toyambaka, nabanganga, c'est-à-dire tolingaka. Peuple de Dieu va comprendre de l'euro moro, c'est-à-dire les bandes na yesu vie zate. Raison pour laquelle nous sommes baros. Biso ça la publicité ya nganga qui cité tu nte. Tout tika ramutenyo sur la liberté d'opinion à 5 biso les émission à l'équipe mais biso tozawana pour na ko teka beaucoup plus évangile ko teka kombo na Jésus parce que ezali likolo ya ba kombo nyonso. Raison pour laquelle tu kuta na lelo na bana nzambe wata la biso banana pa kopesa bango témoignage na yo o meka ko édifier bango et puis après deuxième partie n'est-ce que to kota sikoyo na sujet moko tellement développer très rapidement. Oui, merci papa journaliste. Nabengami na kombo ya pasteur Dieudonné Fundu Kilenda. Nazomi na famille, ezali libota ya 8 enfants, toza 4 filles, 4 garçons. Pasteur Dieudonné aza responsable topé visionnaire ya église cité d'adoration ezwami na commune ya Maluku. Et Nzamba Sebiso grâce na 2018 to bandi na Nzambe malamu ya ko bâtir sur deuxième église tozomi na commune ya Kinshasa sur avenue Tchela numéro 25/26 Nezesi Kanzambe azo 5 sabana Nzambe témoignage nanga ya mukuse na koloba pasteur Die azanani pasteur okomi pasteur Die nini otaki po obotama ki pasteur te otaki wapi parcours na ezalaki nini et puis nini tout ça ki yo pour lelo okoma lelo mosali na Nzambe te na bongisa mo muke papa journaliste nga na botama pasteur Nzamba yebaka po Gédéon abotama déjà élu donc ezana bateau ba mi komisa ba pasteur na ba botama ba élu ba sel na Nzambe. Mais l'union sans pasteur. Merci. Mon attention, c'est l'union sans pasteur. Pour un pasteur, il faut pas consacrer. Donc tu as été consacré, c'est-à-dire au botama élu, peut-être au combat consacré pasteur. Ah non, dans sens où oui, c'est bien, à comprendre. Voilà. Pasteur dit parcours ya vie na ye, témoignage ya vie na ye, ezanini, on a ngina tali sabana Nzambe. Pasteur dit à botama na commune moko na kotanga même comme vous ici na botami na commune na Kinshasa. Na avenue Tchela esika église ezali ko botama na ngai ezaki na bitumba mutu nyonso oya botama na se na moi eza na étoile to na bit moko Nzamba tinda ye na kati ya libota mais mission ya diable eza ntokotanga na Jean 10:10 Bible dit le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc diable ayaka pona ko bebisa vie ya ba oyo Nzamba benga ba po basalela ye ngai na parcours à vie na ngai j'étais sorcier nazaki penza ndoki on azaki ko bebisa vie mingi ya bana Nzambe on azaki ko détruire vie mingi ya baningo tozaki na bango na liaka kindoki eza ko lia boete ko liesa kindoki eza te ke muninga moka kabelinga bomba ngana lia kindoki na se ya pongi na ndoto c'est là non déjà tout qui malais bande ko bata la musuba bia do lokuta tondeni parce que ba mingi to mona ba témoignage ya ba pesa ki mona eloko alia ki mekate alia ki moni ni bona boye na kati bongo ne lié soki ndenge ni mingi généralement ki na bo mais comment yo kolia ki noki na ndoto est-ce que na ndoto ba kolesa mutu d'abord il y a des sortes de sorcellerie consciente na inconsciente voilà siko yo consciente et ya ndenge nini bazo luka bazoyo na monde physique bazo mona yote. Et bako luka ba luka vie na yo na monde spirituel. Ça veut dire quoi? Bako ya bako tse biloko moko na se bandoto. Peut-être bazuyo na nzela peut-être rapport sexuel. Et c'est déjà ba peso kindoki. O lali na butu, nga kindoki nazo ka ondeni, na lali na butu. Nazo lota ba camarade. Na ngai tozaka na bango ensemble to ve na kata mesa tozo lia. Et tozo lia nini? Ndunda te, matembelete. Mais toujours il y a misuni. Pe misuni on a mikete misuni minene tala sani munene. Et na sima ya kolia na mesa wana na mona ki mama moko ya vena biso aye apesi ngai eloko moko lokola liboke. Albi lokolo lie musuna mo liboko yango neza vina yo. Na ko comprendre ngote. Et na lamuki na tongo na moni vina ngai bandi ko changer. Na komi mobulu, na komi ko sa makama mabe. Kokengela batu même na ba douche makambu penza ko sepilisa même Nzambe te. Et chaque minuit na bande ko mona toza na réunion wana zo ebate mais so na lali bandoto na nga toza na réunion toza na se ya banzete toke na zamba toke na village moko boy to voyager na zo ta na likolo et lokola nazaki déjà mutumo déjà komi kotsa déjà na monde wana ezaki na manière to ko ba sorcellerie est consciente o ezalaki kat na ngai. Mais ko bonde la Nzambe
nenzamba ko talisa pour sorcellerie ezalaka obandi na sorcellerie consciente et ko bimana conscient ko baka wina zakandoki na lai na butu bandoto miso ba na butu olali ozolota accident boke bo balusi voiture a bato belé to bis moko mnen mais ko lam kana moi be ba 12h mo ba biso accident mo salami on se rappelle bi men ndoto na to na butu biso to balusi loko mais na ndoto na moi boye pourquoi mon salami boye ça veut dire ozara déjà ndoki na butu e barate et histoire ya vie na ngai na makambo nde bande ko salama mingi na bomo na ngai ko bebisa via babatu na ko lota na butu na bomi mutu mais na moi bona oti mutu na akufi na vena biso ou soit na quartier kaka muto na monaki na ndoto kaka ye wana na tongo eko bima akufi et c'est par là de dia ba bande ko na songe Jésus se matérialiser. Oui, vie ya bana nzambe belé bena menana lancer même le moko vie et batamine na sima ya ndoto bato bazo comprendre ngote. Yo même eza base ya peut-être na ko l'accent le lopa ba chrétien mo bazo na biso ezaka ba chrétien te même ba païen po nzamba lingi biso nzambe penza lingi mutu nyonso ake na enfer te enfer esalama po na ba chrétien te enfer esalami po na yo na ngai te enfer eza na bato nango nzamba sala po baza na enfer mais ebele baza na maboka ya diable abebisi vi na bango à cause ya bandoto. Un chrétien jamais qu'on néglige ndoto, mutu nyonso za na sena mo qu'on néglige ndoto te. Et lors ça manakata butu, ezaka réalité. Oyaka na mo ezakande ba film, mais réalité ezaka na kata butu. Ezama ba témoignage na zoloba. Na le na butu na loti na bomi na tie mutu mbeli. Ba pesinga me ba bibe tsa mutu oyo. Na tie. Mais na tongo kaka mutu na mona na kata ndoto ayo kufa. Siko nga moko na kofana nga nzamba lakisa kinga na mona ko na butu ke mutu akufi na tie mbeli. Ça veut dire liweza ki yaye or ngane na boma ki ça le savoir. Bato bazo ebate. Oh diable bande ko utiliser déjà biso na banzela sorcellerie conscient. Eza na bana nzambe belé bamsu ba kenda ba église 50 jours, azo bondela 10 jours, 20 jours, azo matin même ba monter pour le kolongi na nzambe, mais aza déjà possédé, aza déjà moto simbami, diable a utilisé de nzela bandoto. Yo moni un vrai chrétien, moi na nzamba solo a ko négliger ndoto te. Merci beaucoup pasteur Dieudonné. Na ba na ba à travers le monde quand même du moins. J'ai l'habitude d'annoncer mes invités. J'ai eu beaucoup de questions de partout dans le monde. Mais lobby les Kamboya Kindoki, bah te belé bande morangote, belé baza sceptique. Surtout bande qu'on a biso bazali na kota diaspora, ba kenda baza na ba poto na ba par-ci par-là. Bande maka vraiment Kindoki penzate. Bande marangote ba mona on dirait comme ba raison moko boyer et contre na ba famille pour diviser les gens bona. Mais yo sikoyo en tant que moto yo au vivant na ba réalité wana. Est-ce que ko affirmer que la sorcellerie Kindoki biso bien Kindoki existera bel et bien? Oui, nako confirmer sorcellerie ça coexister dans mboka na biso même partout dans le monde entier. Sorcellerie ça vraiment coexister peu makasi. Diable a côté na ba famille, diable a côté na ba vie bato même na ba université. Bande ko na ba diaspora ba ko négliger le côté. J'ai des enfants ba baza na libana mboka na kati ya Paris, na États-Unis bazali, na Belgique bazali même na Afrique du Sud. Et ça na makambo yo peut-être ba ko la na ba binga ba confirmer. Bah yebi que oui musana nzambe zo salama na kata mboka na biso. Il y a même des pasteurs baza ba sorcier. Il y a même un pasteur mais azaka ka sorcier. Oui. Tozana ba envoyer nzambe tozana ba envoyer diable. Et ça même ba pasteur baza penza ba si même na mboka diable. On a penza na yebi bango pe na te pe na ba critères azo pesa mambazo eksanga bi non ça c'est pas un serviteur de Dieu. Makamoto zo ko ça na monde. Il y a un monde spirituel, il y a un bazo kokoti même une église. Mais biso doza wana pona ko éclaircir na bana nzambe ke bandi melano ni yeso salaka pe kindoki. Non kindoki za na valeur te papa Jojo. Toza pona kotomba na bandokte mais pona ko laksa nzela, ke nzela oyo bamsu ba bebisa mi nzela bandoto, bamsu ba bebisa mi à cause ya étoile, bamsu ba bebisa mi à cause ba porte msu bazo kota. Même atteindre l'église. L'église est déjà possédée, ba sombiango déjà na diable. Donc mutuno so côté l'église wana za candidat ya diable. Mais biso dozana pona ko éclairci pona relaxer bango weekend kezali mais nzambe atindi biso pona kolongola semence wana pas ba bakanga. Pasteur Dieudonné bana nzambe bota la biso basa na besoin d'éclaircissement. C'est-à-dire lorsqu'on parle de la sorcellerie le loyo lobelo moko ke ekotiti na kati ya église na bato bazolanda biso exemple élément nini o ba ki ko déterminer à partir ya tels éléments que na église tel boye en tout cas bondo kezali biso. Tant que vous avez une incartation dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie, vous avez un signe où vous avez repéré sa batte. Vous comprenez que moto yo, Azaya Nzambe, dans le monde
tozaka otambola boye namoni ata papa Jojo namoni étoile na yo nabi botani moto bien hôtel ozokamwa na na pesa moto ngabi bonjour na pesa ata ko moment obe papa papi boni obinga papi te ne natane ngabi limbisa ngai na kasaki yo papa papi meza papa papi te pour nini to sale étude namoni étoile les 4 na ba sin o tozo pesa na ba église tout est significatif. Il est monini à l'église, les lots, au ban d'Anzamba, l'église telle, ce qui te moni telle chose, c'est que ma bezao. D'ailleurs, l'église oyo, si na liboso à cause de temps, autocopé ça, l'église oyo, balingaka mingi, kotombo la kombo Yesu te, les églises Nzambe te. Les mots sont autant comme Yesu, mais nous reba qui va autant comme Jésus de Nazareth. Oui, beaucoup tant à Yesu, mais tous en des sortes, Jésus toi na bar Jésus. Nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Ah, bah, tant que Jésus-Christ, bah, tout battant à Jésus-Christ, mais nous que Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ de Nazareth, oh, Jésus-Christ, oh, non, il y a des conditions. Au moins, dans le monde, il y a des conditions. Donc, le bel Jésus, le bel Jéhovah, le bel Rapha. Mais, Bible, voici le miracle. Oh, il y a des Yesu. Donc, oyo bandemeli kombo Yesu masi apesi bon pouvoir ya kobenga milimo mabe. Mozomo na mutumsa zo benga na milimo mabe, abina déclarer na kombo bima azotanga ta kombo Yesu te. Ezana ba signe oyo lakisa ke église oyo, eza église Nzambe te. Mais lelo toko sote mo mukie malasima na ko bimisa ba signe wana ko lakisa bana Nzambe. Pour la Bible dit mon peuple périt par ceux qui manquent de connaissance. Ba o bazangi connaissance ne bazan boye bitero ko découvrir mon Nzambe. Lozo mona mutu sa koti na kata église a koti na blocage. Vi na yeza bloqué, eza maman musu na mbaki na kata église. Abi papa na bi prophète wana ko bana ya baneti suka. Ya senga rambo. Les jours na koti mbongo na ndako na ndem ko roya. Donc baza ba prophète yo bazo la nzela Nzambe na nzela ya mbongo. Donc a cela rané Nzambe. Mais Nzambe a soloté. Donc cela libumu na cela mbongo. Bani bandimi pe lelo bakomi na la souplesse wana lelo ba famille pe kaboni likolo ya ba message ya ba prophète mutono sa komi kaka ah mère moi 10 maman 20 ko bima pour tout anisa bien il faut bimisa tante moko boye ah tante wana ndi nazo mona Nzamba zo lakisanga opanzi famille ya bato koluka intérêt na yo moko. Les vos prophéties c'est la parole de Dieu. Prophétie ya solo ndefandaka na moloba na Nzambe. Nyonso tozo sala eza basé na Bible. Donc, hors Bible, ils ont maramanda te. Donc, Moutoye, est-ce que Nzamba Kabola déjà mabota? Tout le monde a même Marie, na Marthe. Bah, il y aura même Jésus, Jésus, donc on a vu ce que au sait comme la souka. Mais hier soir, il y a bisi bangabi Lazare, ah c'est rare lelo. A Kabola bangote. Tout le monde a hier soir côté dans ba famille. A Kabola bangote. Mais lelo division ba prophète ba mo Kabola même ba famille là. En tout cas, on lancer même parole pas bande qu'on a basé Nzambe ko kabola Yesu na biso za Yesu asa Nzambe asangisaka mais asa Nzambe kabola te so moi mutazo kabola ba famille asa penda kadina bona ténèbres donc zaki ba soué na biso zaki na kata monde ténèbres que to panza ba famille donc yo noza boto tinde kota na église mission na kata église za ko kabola ba famille ko bebisa wana nyo ça semence ya diable. La semence Nzambe était un vrai serviteur de Dieu à quoi kabola famille te même si dans le bela sur la sorcellerie mais dans le battre pour nos kabola ba famille. Donc c'est ça vraiment. Mais c'est que tout côté dans ministère à songe. Et là on est au côté ban Nzambe retenir par rapport à ministère à songe. Na ministère à songe na ligne dans le bela ban Nzambe makambo eza un peu capital. Peuple de Dieu vit en mutu evani nde na nzela ya ndoto. Nato bisabino nga nazo akindoki ezate bapesa nga mikate, bapesa nga lipate, bapesa nga bikedi te, bapesa nga ndunda te. Nazo akindoki na nzela ya ndoto. Babebisa vi na ngai na nzela ya ndoto. Napesa référence biblique na mokanda ya Job chapitre 33 verset 7 à 16. Atozo mona camarade ya Job azobisa Job. Abiyo lingi o discuter na Nzambe. Parce que la Bible dit cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Nzamba rolobelo na façon misusu. Abisi Job habitala bien. Makambo ekomelio peut-être Nzamba lobelo na nzela ya ndoto te. Pote Nzambe alekaka na nzela ya ndoto pona koyebisa baoya, pona kopesa avertissement, pona koyebisa makambo ya lobby. Ndepezaki biso na monde ya ténèbres. To bebisa vino na nzela ya ndoto. Vino to bloquer ngo na nzela ya ndoto. On comme a bloqué donc même semence ya diable ko fa na kata vino pendant bambule belé
chômage koya na nzela na yo na nzela ya ndoto même ata malédiction to comme maudit yo na nzela ya ndoto na opesa peut-être ba quelqu'un signe na to loba nga na zwa kindoki pesa ba signe nga na zwa kindoki na nzela ya ndoto sina liboso zaka nini olalaka na butu ozolota ndoto ozolia pe biloko wana tuna ezaka poni biloko te matiti te ka misuni eza misuni ya bato dès que olie misuni ya bato yebaka na monde aténèbre ici de tozwi yo tozwi vie na yo okomi bloqué okomi prisonnier na monde à ténèbres on est quoi à l'autre à romera kolota ki azolia az négliger ndoto wana te mala moko a benga basali na nzambe oui benga basali na nzambe tozana eza mama moko alali abisenga tondo no na téléphone abi pasteur makambo zoloba nga na le na butu na loti noko na biso azoliesa ngai musuni nga na biso ko musuni olieke ezaki ya soso ya wilki ezaki ya ngombe ezaki ya musuni nini a défini même musuni yango te o abi banda na lia musuni wana na lotaka charge mona libumu na ngai mwana zoazemi na bota ezate donc ba liese de kindoki na butu moyen amona miracle na nzambe ezate na vie na moyen bongo ezate wa eza première signe deuxième signe olali na butu ozolota oza na kati ya forêt na zamba eza na bana tozaki na monde ya ténèbre soto tozwa lokola esclave tokozwa yo na nzela ya ndoto tozwi esprit na yo totiango na village so tozwi na zamba moko totie esprit no kuna tokango na se ya zamba siko tobanda oloti soka na butu ke oza na kati ya zamba soit tozokata bilanga ozokata banzete yebaka vie na yo eza bloqué akomi déjà esclave na monde ya ténèbre c'est ça ro tozako sala yango wana tozwi yo totio na kata ya zamba mais na butu kolala ozolota ozokata bilanga ozokata banzete baka vie na yo eza na kata ya zamba tinga ngana na kenda basan kusute mboko na biso skona lota na basan kusune intentionné oza bloqué ça veut dire vie na yo eza na mona moko na Paris na bengi tozo sola bisinga papa banda na kenda Paris papa diable existe na mboka na biso aza pe na pouvoir na monde fio na benga bi pasteur na sali 15 ans na poto aza na Paris asali 15 ans na Parabi aucun jour na tika kolota na za na kata Paris abi na lota na za na métro te na kolota te na za restaurant a lota ka lupa na bongo ya kala njili mais asali 15 ans na Paris na tuni nostalgie voilà eza nostalgie te bon na tuni banda non papa vina yo nzamba sali yo a déplacer yo na milieu ozali elonga na zabwe na za Marguerite hein vina nga combien à Marguerite moi ça bande boîte avec c'est-à-dire place ya mbibiso na cadre moko ya propre ya genre c'est-à-dire toza na croisement cabine bokassa eza Marguerite 5 étoiles bande roboza à travers le monde entier au Bolanda biso depuis plusieurs années Bolanda biso so nga na lobise ke na kosa binoté croisement cabine na bokassa place moko ya propre ascenseur ezali malili ya bien ba chambre ya bien restaurant ya bien piscine ya bien bon nimela ngai pour musana nga za kosa binoté quoi ko banao merci eza na batebele na no papa journaliste na ndela ndoto bazo comprendre même pas eza mususu ayebisanga pasteur na komisi nzambe na loti na bali na loti mariage a munene salami na bise to bondela donc to ko bondela nzambe ekotalisa biso ke libala na ye basi bateki yango siko balakisa nzela ndoto de to balisi yo na monde ya ténèbres donc yo mo balezate mais vision pesa la ba ko monela pe libala ma to zo ba die parle tantôt nzambe ko banza libala mais ala kisa yo papa ya solo ce que c'est vrai chrétien solo bondeli na kati ya butu nzamba atali solo ka malamu tsama bongo na se bonde nzamba nzambe loko yo ezala ngai sala mapona ngai na soki c'était solo ya mamo yo 15 ans na Paris a lota ta mokolo moko te azana kata Paris lota kaka lipondo bongo kalanjili na tuninga bando banda ko lota bandoto wana elo ni malamu esama na vie na abi papa rien ne marche na salaka au moins 3 places wana Paris. Mais mbongo na ngai zaka na tinda ngo na Afrique soit maladie soit nini soit lo mozo sa mama kanisa ngo zaka posa na ngai zaka na zonga donc omona mutu azana kati ya libana mboka mais esprit na ye etikala kaka na Congo moyen avancer na vie na ezate et to banda ko bondela nzambe nzamba sunga ye bandoto nezonga normal et nzamba banda ko talise makambo asika na bombo na ye et vie na ye changeant donc ezaba sino zo pesa ke batu baza condamné na monde à ténèbres ou eza deuxième signe to la kiso vie na yo eza na kata zamba nga na zawa mais pourquoi l'autre na za na kata zamba na za na kata Marguerite na l'autre na za na kata Kintsuka na l'autre na za na kata Mbudi na l'autre na za na kata Kimbanteke pourquoi ça veut dire vie na yo esprit na yo eza na bato ebele ignorance papa Jojo yo mo nzamba talisio mais nzamba talisio te to zuvi na to tekuna moyo bongo ezate
po eza na bakasho oyo biso tondo kozwa bato totie ya monde ya ténèbre na monde entier kasho ya diable eza na ba rond-point eza na bacoin ya baveni eza na ba milangi neza kasho ya diable mais prison centrale ya diable ezaka moko eza na se ya mai donc mai nyonso na se nango eza prison ya diable mais tala bato misusu omona lai na kati ya butu aloti ozosuka na kati ya mai oloti oza konange likolo ya kati ya mai oloti boza na bato ebe na kati ya mai ça veut dire vie na yo eza na kati ya mai na se ya mai ça veut dire cache yo oza moto oza prisonnier na monde ya ténèbre tozali kosala bango visite na chaque minuit tandis que na mai totali bato nyonso bakangama na kati ya monde ya ténèbre na baza na prison totali bango bato abimi aza te bao mpe babimi totalaka bango donc chaque jour chaque minute bango baza mpenza na délivrance ya solo tona okuta bango mosusu baza esusu te totali bato mosusu baza te me bato mosusu bakoti à cause ya ignorance oyo eza basine ya monde ya ténèbre olali na butu olota baserpent nyoka so totali na kati ya bible na apocalypse chapitre 12 verset 9 omona bible ezoloba le vrai serpent, c'est le diable. Or, serpent, c'est le diable. Si on a un serpent dans le bouteille, on a un diable. On a l'autre nyoka lingingai. On a l'autre nyoka swinga. On a l'autre nyoka tolalinaye. Yebaka vina yo, diable na simon na maboko. Toza wapona kotali sabatu. Boluka nzambe. Bobenga basena nzambe. Toza wapona obonde la pona bino. Eza ba expérience biso moto leki. Nzamba seli ke to leka wana. Poto pesa bato bele vie. To laksa bato be délivrance. Na ignora grâce te. Na za makasi na grâce. Na terre sous la grâce. Mais ça ba pasteur be bakomi ko ignorer délivrance. Bazo tele manaka grâce. Oh Jésus, mais la grâce c'est Jésus-Christ. Mais toza wana po histoire ya Yesu Masia. Atini ba disciple bibo kende boromo na no moko kangami. Mais bon qu'il ne peut détacher. Ce bâtiment, monsieur, bâtiment, le Seigneur en a besoin. Et ça symbole la délivrance. Mais tant qu'on a délivré, nous continuons à lier à grâce. Nous continuons à lier à sali. Et nous avons dit qu'on visite. Mais tant qu'on a délivré, moi vivre gloire dans Nzambe zati. Merci beaucoup pasteur Dieudonné. Nabato batal biso à travers le monde. En une minute, va retenir nini na passage dans l'émission na biso lelo, va retenir nini tout ça synthèse. En une minute, c'est puis on a des annoncés to kabona biso pour tout na sumba, c'est ma poto ko sur na sujet mususu to développer. Et là, on a lancé même appel et pas ban Nzambe. Tozana na posa nabino bobongo la mitema. Yesu alingi yo, ce n'est pas pour rien tozakat nesika oyo. Pona kolobela yo. Peut-être makambo muke to lobby on s'est retrouvé na kati. Mais laisse-moi te dire, Nzambe ayebi yo. Ayebi même nyoso zo le kanavi na yo. Yango atindi biso to transmettre parole de Dieu. Pona ko biso ke Nzambe aza capable de ça même na vie na yo. Atomoni makambo yo zakat na yo umeli. Mais Nzambe atindi biso pona oyebisa yo vie na yo esima mamboka bato mokilité. Kasi sima mepa ya Nzambe. Yango wana obongola mutema na esiko zo landa ngai na nzeno so zwami. Yeba que Jésus-Christ est Dieu. Pe asalaka. Yasimami na kata parole. Son dimeli au mona gloire na ye, pour au mona miracle na ye ko comme ça mabo mona yo. Pasteur dia lingi yo, libota Nzambe lingi yo. Na pona tombo la kindo kite mais pona l'action nzela, pona biso ke Yesu. Oya lokota ngai. Na kata libota oyo même kindo keza makasi, blocage eza makasi, souffrance, misère, mais azonga lokola tison arraché pas pesinga valeur, azape capable de peso valeur kolongola yo na bandoto ya mabe, kolongola yo na banzela mabe, kolongolo na souffrance ozo mene, atozo bota te meyon ndima, atozo mo makambo simba te meyon ndima, na nzela ba puya to rosela yo et le boko na Nzambe koleka komonisa mana bomo na yo. E ba ndeko batali soki ba bengi na numéro na nga oyo eza affiché, ba ozona bana passer bango yo mala moko mais les ala pesengo, numéro na yo au bakoy ko benga yo directement pour partager pour na prière pour na lisolo. Oui, na kosenga bango penza ba benga eza makambo susa a tozo c'est la minute, tozo la time. Eza na ba makambo ebele mais tobi ke na sima mikolo Nzamba osunga so to ba monsieur wana, on va parler sur la malédiction. Soxelerite aussi si a compter ba rêve aussi si a compter. To lobela su ba étoile, vie ya mutu evanda na 4 étoiles. Donc to lobela ngo soko lingo benga na personne référence ici que église ezali toza na commune ya Kinshasa na RDC sur l'avenue Tchela numéro 25/26. Ouais ça deuxième église to banyoka le 1er janvier. Donc eza miracle Nzamba aseli biso eza penda référence naza penza mikolo wana et deuxième église toza na commune ya Maluku kaka toujours na RDC na zone 6. Soutenir à rebaroulage, barolaxayo, église cité d'adoration, ils ont comme on a pasteur Dieudonné Fundu, et c'est qu'azali numéro n'angazali plus 243
90 38 35 365 plus 243 90 38 35 365 plus 243 85 89 035 32 plus 243 85 89 035 32. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Dieudonné. Mesdames, Messieurs, nous on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à celui qui est derrière la caméra, Cédric Bakamana. Merci beaucoup pour l'efficacité dans le travail. Notre numéro est affiché. Les remarques, les suggestions, on en a besoin pour faire évoluer ce travail. Grand merci à vous tous. Meilleur vœu parce que tout à l'heure en janvier, la période des vœux, meilleur vœu, Nabino, tout beau à travers le monde. Et puis surtout, ma fille chérie, Johanna Marilyn Matop et Ombre Jaune. Merci Nabino, tout. Tout très prochainement dans un nouveau numéro avec un nouvel invité, mais surtout nous gardons le même enthousiasme. D'ici là, portez-vous bien. Bye, à la prochaine.